Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mon mani. Loboko na tata ese moi minikola baninga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, oh na Vincent Makeba. Bandeko ba peuple congolais bana nzambe ba ebolanda biso partout tika nzambe aleka na kopambola bino lelo ngai mumbu na nzambe le patriarche Vincent Makela Meshak na ye pona koloba makambo ya mboka yango na pesi ba peuple congolais mbote bana nzambe mbote ba baso balanda biso mbote na saluer mutu bonga za na caméra Josué Luanda Brom nzambe aleka na kopambola ye et puis na réalisation to sa bongo na évangéliste Cédric Makela mwana nsuka nzambe petit frère Jésus-Christ cerveau électronique nzambe aleka na kopambola ye ingénieur bandeko mingi koloba ezali mais ndeto baka mwambanga pasi leo na nikema pona mboka na pesi mbote mingi na bato balanda biso na Ciel Ouvert TV pe na Panza Toleka TV chaîne partenaire o bayambaka pe bemission na biso bakotaka yango tikete nzambe aleka na kopambola bango trop c'est trop. Trop, c'est trop. Yo bomoni bandeko naza kosala émission oyo na passe na motema pe na kanda e santu po ete mboka na biso baza komonela biso trop, c'est trop, trop, c'est trop. Lisusu babomi lisusu. Babomi lisusu bandeko ya ngai. Kuna na Est, na Kasindi, na Butembo, pe na Uvira. Babomi lisusu bandeko. Yangwana non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Bien aimé, naloba ngomba na mingi. Nazali chrétien, naza disciple en kolo Yesu. Mais tout d'abord naza congolais. Nazali congolais. Lelo oyo soki otena motema na ngai. Ozo singa ipota. Ongomona makina na ngai zotanga. Ezolo ba Congo, 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 Congo. Nalingaka mboka nanga koleka bamboka nyonso. Pamba tena boteme awa mutolo na ngai ekatama awa ekundama awa. Papa na mama na ngai mama Mbudi, papa Makela bakundami na Congo. Ya na ngai ya Henriette ya Marie bakundami awa na Congo. Mwana na ngai oya tika biso akundama awa na Congo, mwana ya grand frère na ngai Clarisse akundama awa na Congo. Bienvenue to benga ye Noko mwana ya bebe akundama awa na Congo. Koko na ngai Makitanta papa Koko Kifukidi akundama awa na Congo. Pe bande kwa ndenge na ndenge oyo bandinga ona kola na bango baya Gojo Batali bavia Mboli, bavia 12, bavia Langa-Langa, bakundama awa na Congo. Donc Congo ezali sacré po nangai, ezali mboko yo, n'importe qui a kosaka nangote. Bien aimé na voyage à paix, n'agane pe mboka ya bien. Mais, motema n'agezeka na Congo, na zonga na Congo. Trop c'est trop, mon pays va mal. Trop c'est trop. Ndela lobaki babomi susu bandeko ya ngai. Bandeko ya ngai. Ndenge nazo sala émission yo. Bamosu bazo kundama, baso kundama kilobi. Trop c'est trop. Ni nezole kana mboka na biso. Bien aimé. Qui met na mboka ezalité. Ba kontina biso. Ronda bango ezalaka nini? Ezala makamsu ezolekana kati ya ndako na yo. Nasala baki omoko mosusu bandeko. Namoni mutu azobeta mwasi na ngai, azobeta mwana na ngai. Nakonegosie na mutu wana su te.
tobora manke ngai bakonza mboka comme na président Fati pe banso baza élevé en dignité tango peuple congolais azokufa boye esalaka bino nini elobelaka bino nini mokonzi esengeli asepelaka na bapeuple na ye bakonzi basengeli amonaka peuple aza kolia aza komela baza na kimia oyo ya biso kaka milelo kolia passe est-ce que l'on valable oyebi ke bakomi koteka lutu tolelaka ayaya mpona lobanga oyo osalanga passe bandeko naza na kimia te nosala mission naza na kimia te naza na kanda esantu ndenge ndeko moko azali koloba méchant bakomi koteka meme na moko na biso lutu ayaya nasoni mpo natanga kombo yango lutu lo valable Josué Luanda lutu moko ya loso 100 francs tala niveau mboka ekomi tala niveau mboka ezokende lobi nango bandeko tokoliana lokola mwasi moko na bible asalaki accord na moninga na ye balia bana bo parce que nzala elekaki kala mite tokolia babebe na biso tomiliana déjà parce que na mboka na biso tole tout tole mbwa tole niau omona misere te tokololi yango malamu kutu tokufaka ta nzala me tokufa na masasi te tokufa na baliwa oyo ya humiliation boye te nous sommes humiliés na bamboka ekosaka na biso te esaka na biso bakonzi na biso bozala lokola batata bapapa na biso batata na biso bozoloba nini awa milimo bato ezokende vi ya bato eza sacré yebake bokosambisama na baresponsabilité oyo bino bosepelaki kozwa bolingi kolia komela me bana na bino peuple ezokufa mboka ezaka kokotela molili eza kozinda wapi esengo bakonzi yango obiso tokozala na yango bandeko oyo ya ngai batusu kokufa ndeko molinga yo tozolanda ngai na Congo toyebi tribalisme te nebi n'époque moko nga naza moto aba Congo me papa abotinga papa makela bamitaki ye na mbandaka asaki bambula ebele kuna ye moko nsima ayaki kozwa biso tokendeki na mbandaka tofande kuna 4 ans bandeko likambo kokamwa toza bato ba Congo me tokomaki na batata leki ya bamongo tokomaki na bamama kulutu ya babuza omona pela likambo ekwai na famille me mongo aye koloba mbuza aye koloba ngomba aye koloba mungbandi aye koloba me tolobaka ndenge moko te na ekongo balobaka mama bukanteri me kuna na Équateur bangwadi balobaka egberebegegbo me loko tokomaki tata moko tokomaki famille moko omona bele likambo ekomeli biso boye bandeko na baye me na mbandaka baluba bazengi batata mwasi na biso batata mwasi muluba bien aimé tala esengo mboka ndenge ezalaki lelo Congo toza sous respecté te parce que mboka na biso ezindi ba n'importe qui bakomosaka na biso tala batokala ba Rwandais
ba Ougandais. Est-ce que bako saka na biso? Ba kuku dendo ba Rwandais. Bako saka na biso? Bandeko, nango biso révélation moko. Na mboka biso tola ba pomba. Bato makasi bazali. Toi là, grand catcheur, toi là, grand boxeur, toi là, grand karatéka, bato makasi bazali. Mais tant que la catcheur moka rwandais. Oh yebi. Oh ça ba remé ba puma noir, ba dingwe, ba zefi. Ba tao ba fibi tao. Ba oh ça la takamaskoni, Nanga Steve. Yo soma na rwandais, azala ba paquet lokola Nanga Steve. Bato ba konda. Meta ba osaka na biso bato yo, toza ba ngambe to ba pomba. On dirait mboka se côté la malédiction. Non, bien-aimé. Nous ne pouvons pas accepter makambo bato eko accepter te. Non, ça la molaïté. Au moins on appelle ça votre mot tete. Parce que ça les kamamboka. Nazo sensibiliser peuple congolais. Totele mato bunde la mboka. Bakinois boza kolala, toza kolala biso bakinois. Tolikaka masanga, koningsa loketo, tout ça, ba danse. Mboka ezo kende. Bande kongano baza kokufa. Bakinois totelema. Ba pasteur totelema. Église totelema. Ba musicien totelema. Tosi ma minduki. Minduki leza kolobezaka te ke to so ba arme. Te. Motra muta bunda na musala nzamba pesa yo. Bunda ndeko. Pombo que les choses à libérer. Kalamingi te awa. Ba Rwandais ba kote libiso, ba botoli bunagana. Ba botoli bunagana. Te sikoyo ezala maboka ba Rwandais. Ba constitution bozo sala nini? Peuple tozo sala nini? Peuple se libérera bango moko. Mouté qu'on libéré biso azate. Ceux qui t'ont libéré te peuple congolais. Biso toba na 1900. Toi binenge za ndenge zalaki. Otié. Pour les toko ma faiblard. Pour ni bazo monde la biso. Bunaganda na baboka bapaya. Ba Rwandais. Moko saka na dimension ya commune ya Barumbu. Donc ceux qui biso to sangani commune ya Chassa to sangani na commune ya Barumbu. Toboto li Rwanda. Mais tala ndenge bazo nyoko la biso. Tande bazo monde la biso. Na kosenga na ba konzi la biso. Accord ni bosine na ba towana. Po ba ko sanga na biso chaque fois. Ba bomi, ba kati ba to ba mutu, ba kati ba to ba sexe. Na ba na mikeko kata ba mitu. Non bien-aimé. Peuple congolais tout se réveiller. Tout le monde a pongi. Ba pasteur, na l'église te ya pe bana na biso. Ba se révolter. Tout le monde a biso te. Tout ina na biso te. Mais contre Banguna Congo, contre bato balingi Congo te. Balingi bomengo Congo te. Pe balingi, pardon, balingi bomengo Congo, mais balingi bomengo peuple congolais te. On retourne au pasteur. On va me dire Makamaboye. Oui. Parce qu'elle est congolais. Nzamba lobi. Pona bolingo siyo. Na revanda kibiate. Na okanga munoko te. Na kolala te na konimba te. Na kozale veiller. Kino siyo. Pole nangwe komoni sama. Pola bolingo Congo. Nga passer Vincent na kozala kimia te na bolo kosala ba spécial émission Congo libéré, Congo libre et Congolais affranchi. C'est très important na bosala émission pour la Congo. Bana nzambe to lamuka to bona mingi pona mboka na biso
totika na distraction ya ambiance ya komela toza kolia toza komela lelo soki ebebeli yo okolia komela ngo ndenge nini est-ce que ekozala malamu koto toza kolia toza komela kote mosusu famille na ngai bana dei bandeko nanga bazolela bazobuma bango lokola banzinzi lokola bafourmi ngai yo naza kolia naza komela ezalaka te ezalaka te na encourage bandeko na ngai ya est nzambe apesa bino makasi apambola bino afortifie bino makambo soki oti koleka kala mingi tawa bato bayaki soi-disant mpo basécurize biso batata mwasi na biso moniki elobi mama moko ta babenga bona moniki ezaki monisco te abi yango moniki yango balobaka eyanga kotungisa biso awa mibale ya makasi na moko baza te mpo bakanga moniki yango batie na so bakange basinga mama akaseki moniki yango nde eza mwana mwasi batata basi na biso bamoniki lelo monisco tala baka basali biso bauti koboma bautaki soki quelque part na bamituka na bango oyo eservaka biso mena eloko te batelemisa bango te balingi te beta masasi baarme lourd bomba bapeuple congolais bazoba na bino kaka te yango fo tata mwasi oyo moniki oyo il faut akende il faut peuple congolais bakinois totelema congo moko totelema il faut monesco oyo akite territoire na biso dans l'immédiat et sans condition il faut bakende trop c'est trop trop c'est trop babomi combien 66 personnes contre babomi 62 ezali awa 62 personnes ezali awa avenir na bato wana tasi bango zala basongolo to bapakala bamonisco oyo bamoniki oyo mpo na intérêt na bango gratuitement babomi bato oyo basali bango eloko te non bien aimé il faut bakende soki bakonzi bakoka te biso nde peuple tokobenga na bango tokoutiliser tous les moyens pour ete bakende trop c'est trop bato baza censé akobatela biso me bakomi kokotela bangunda na biso mpo babomaka biso epuis bango mo balakisi bizaleli ke bayaka mpo na kimia te baare mo nga natali na réseaux sociaux bandeko ata nyama okoma bona baare me wana te mais tosali bango eloko te nana kondima biloko oyo mboka ni bakondima biloko oyo babengani bona bamboka biso na afrika awa baboyi bapeuple wana te baboyi bango te kaka biso bacongolais mais mpo na nini kolosunga peuple congolais mboka ya kimbangu mboka ya kasavubu mboka ya lumumba mboka ya kamitatu mboka ya mobutu mboka ya boboli kolokonga Congo mboka Laurent Désiré Kabila non trop c'est trop nakomi nakunda suka trop c'est trop mais malgré babomi biso 62 mais peuple congolais sans minduki sans armes abomi pe 4 le peuple gagne toujours mboka ya nkolo Yesu mboka bana nzambe mboka ya Dina Bala mboka ya Pasteur Nkelani Mpata ye paza non vivant
mboka ya papa na ngai Jérôme ya muzee Mulamba. Alléluia. Oh Congo, 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 Congo l'homme valable. Mboka na yo l'homme valable. Mboka na yo Josué Luanda. Bino bozana no jeune. Botambola na Congo na motema. Mabeleza sacré. Nkolo bengana ki libota moko boye. Nakana pa kota libota na ye Israël. Biso nzamba pe apiso mboka kitoko. Tande bo saka na biso. Basi ya Congolais ba sina ko violer. Ko boma. Ba massacre. Mais biso botanga la biso mboka nini peuple no oyo Congolais boma. Peuple ni Congolais boma. Biskato vena ba pays étranger bazon nyoko la biso. Ko boma. Aso mboka la biso moko souffrance. Bakondi à Congo botelema. Sinon te boko la juger sévèrement. Vous serez jugés. Peuple est sacré. Makila na yo est sacré. Congolais. Congolais. Totelema. Tobundele kolo. Monique. Soki Monisco. Il faut kende. Nalobi Monisco fa kende. Makama négociation zate. Ba négociation yango yo est comme si Congo faible. Ba l'élection force. Biso beto la force d'une manière ou d'une autre. C'est très important. Ah Congo. Congo mboka na ngai. Congo mboka na ngai. Totele matobu de la Congo. Botika la malam. Ciel ouvert, lève-moi nike mona nzambe monani loboko na tata esemwami likolo baninga mina ye. Ciel